Mbula ya sika ebandie, makambo ya sika peye. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse, toujours fidèle na habitude na ye. Tellement alela clientèle na ye, na ebandeli ya mbula oyo, atombeli na bango nyonso. Bonne année! Ba meilleur vœu na bino nyonso, na année oya sika CAA. Akani komema bino na ba dimension likolo lisusu, encore plus de confort, sécurité, ponctualité, et likolo nango bakisa luxe. Au travers ba avion na ye mokwake, bobo sanate na 2026 oyo, CAA zoko ki sa 34 ans mokoka, toujours na service ya ba congolais, paye ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. J'ai bien là mon abalandi ce journal peuple pour la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango pona kotalisa bino ndenge na occasion ya séance de travail oyo esalemaki na Washington nde mokola mercredi 4 février chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki na secrétaire d'État américain Marco Elongo balobelaki état ya avancement ya ba engagement na cadre ya accord de paix ya Washington pe partenariat stratégique entre RDC na États-Unis pona koluka kimia stabilité pe développement na République démocratique du Congo toko baba sango na biso pona kotalisa bino ndenge honorable Mao Twene Elias Selembao azwaki diplôme de mérite week-end eleki na maboko ya dynamique des enfants des militaires engagés pour la République bolanda l'État elongo na Igan Ntingi pe Christian Kiangebeni. Honorable Mao Twene, Papa Selembao, Dieu les responsables, a passé que week-end mon côté très chargé. Misala Kitoko et Zanga Kateko Botambuma, Awa Tozana siège ya ONG Naye, Congo de l'espoir, Azalaki surpris comme on a, l'Isanga ya bana ba militaire, Oeba Sangana na dynamique babengi, dynamique des enfants de militaires engagés pour la République, de mer na Mokuse, Bayaki Kopé Saïd, diplôme de mérite pour la Misala Kitoko, Oyoye Azali Kosala, bana ba militaire balobi azali kosalisa misala kitoko na komini ya Selembao, misala ya kobundisa makambo etali bosoto, misala ya kokure bakanivo, azali kobundisa pe insécurité na komini ya Selembao sur le plan professionnel kolobate ba formation ya ofele ezali kopesama na nzela ya ONG Congo de l'espoir grâce na honorable Mao Twene Dieu les responsables na micro ya Info Lingala yemoko atelisi esengo na ye. Na pesi bango merci mingi na ndenge bakanisi pour encourager ngai sur leads oyo ngai nazosala na terrain na Kinshasa en général et en particulier na Selembao na makambo etali sécurité oyo mokonzi ya mboka azobunda nango ntango nyonso na makambo etali éducation to enseignement de base oyo chef de l'État prunaki gratuité nango ngai awa pe nazobunda kopesa baformation ya ofele na bacours ya langue auto-école informatique et coupe couture esthétique et j'ai ebele. Et na pesi bango merci pour toza ebele na Kinshasa awa choix na bango kotombe likolo na ngai eza eloko ya mokete toko komona eloko oyo geste basali eza par exemple lokola mokie mais mpo na ngai eza profond eza une façon ya koencourager ngai ya koyeba ke mosala nga nasalaka emonanaka na miso ya bato eza na bato balandaka biso de près ou de loin. Bongo na sima réunion moko ya kafu esalemaki honorable Mao Twene Papa Selembao Dieu les responsables azali pe moko ba au cadre na parti politique babengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya autorité morale honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka masolo elekaki vraiment kitoko ezalaki occasion pona au cadre o ya ACP apesa idéologie ya parti ndenge ACP ezali kotambola na ba oyo bakoti sika bayeba ndenge nini ACP etambolaka pe koluka bato misusu oyo bazali
libanda bazadere na parti politique oyo babengi ACP ya autorité morale Gentini Ngobila Mbaka. Baélève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya Fondation Néron Mbungu bazalaki na visite guidée na supermarché oyo ezwami bongo na de bonhomme na commune ya Matete la Dilando apesi mino ba détail. Ma élève ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya Fondation Néron Mbungu basalaki visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete. Ba élève ya maternelle basalaki accompagné na ba encadreur na bango bayaki kotelisa bango biloko nyonso bazali kotangisa bango biloko ya kolia pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotekama na supermarché. Ba élève bazalaki na esengo makasi bana maternelle basepeli pe ba répondaki na mituna nyonso ba encadreur bazali kotuna bango par rapport ya oyo nyonso batangaki. Visiter les gâteaux, ramasser, on a vu les boudins, doyer, visiter les boudins, les gâteaux, les dolés, les crayons. Visiter les boudins et les gâteaux, les crèmes, les biscuits, et les jouets, les sacs avec les dolés. Bosimba peboye baki ba réponse oyo ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba pesaki par rapport ya mituna ba encadreur batuna ki bango etalisi vraiment que bazwa ki ba leçon nyonso na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba de école ya Fondation Néron Mbungu kuna encadrement kitoko ezali kosalema na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki kitoko na sima ya supermarché bango nyonso accompagné na équipe nyonso ba encadreur batu ya sécurité nyonso na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka bien préparé bazongaki na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix kuna na commune ya Kisenso et pai wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba de ezwami. Honorable Néron Mbungu Fabanga Moyo azali kotia ba batterie nyonso en marche pona encadrement ya bilenge non seulement na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo et sike ya kitoko kotangisa bana yangoyo ezali komonana. Merci honorable Néron Mbungu na cadeau kitoko pesi bilenge. Faire quoi? L'argent. Il faut avoir quoi? L'argent. Et quoi encore? Na hôtel fait de société bosimba ke population oya fandi na quartier Badara na commune ya Nsele azali konyoka makasi na likambo etali bongo mai pe courant ba reporter ya info lingala babeta kiturkuna. Na quartier Badara, na commune ya Nsele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya info lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eloko déjà wume bantu Badara oyo bantu banjango na tomona courant te tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moment oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po sobesa nécessairement ya somba tabiloko courant ezate po tozo bayeni courant ezate ozomona tozana susa courant na mai bakotela biso. Ndenge moko pe na quartier Betakule na commune ya Kimbanseke kuna rivière Ntwenge nde ezali kosunga population oyo bafandi kuna. Quartier Betankule na commune ya Kimbanseke likambo etali mai awa ezali opesi mbwa aboyi bota la rivière Twenge oyo et traversa pe commune ya Kimbanseke ekendati na commune ya Masina. Population avandi nzinga ya rivière Twenge basunga makakaka na mai oyo botala bino moko komela mai oyo kosokola bilamba basani
pe biloko ya ndenge na ndenge ezalaka kaka awa na rivière Chwenge. Bongo mai ya boye ndenge ezali komonana, eske vi ezali vraiment na esika oyo pamba te kosokola bilamba pe biloko nyonso ezali kosalema awa, eloko nini ya malonga esengeli tozela soki bokono te. Bo tosengi bakonzi bayokela biso mawa, basutindela biso ata courant ata kotinda po nde toza boye tobandi mikolo ebele mai ezalaka te, courant eza te, tozeke kita na mai kuna na se, tozeke nika bilamba na mai kuna, mai bato nyonso bazomela bazotia bamakolo na kati, mai vraiment eza te. Donc bakotiela biso ata baforage wana ekosala mwa bien batiela biso mai courant. Likambo etali courant pe na quartier Betankule na commune ya Kimbanseke ezali pe lisusu casse-tête, population base santaka tango nyonso abandonné epai ya ba autorité nzokande bazali pe disposé ya kozali sungi lokola na ba commune mosusu ba vivre pe na mwa situation ya malamu mingi na likambo etali mai to courant. La couleur religion Bosimba que plaidons ensemble pour l'homme de Dieu Nabo Kambemi ya couple Chama Babengisi ba amoureux à intercession samedi 14 février à partir de 8h pour na ko célébrer na bango 10 ans d'existence ya PEDH. Bon na détail on a Francis Kanzaloko Kapé Stéphane Skandi. Ministère plaidons ensemble pour l'homme de Dieu PHD Namokuse et Lengeli Milulu Monene Pona Kofungola année 2026. Samedi 14 février de 8h à 14h. Culte d'action des grâces pour Nabasali Nzambe ya Mokili Mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, Ezali Bongo, le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris, ça ne tiendra pas. Bishop Anakle Lutina. Nous ne mourrons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba Otiami Lulu Ezali Bongo, le couple Osbi Pe Maria Shamaka Yoatumba. Yokaten, Aksanti. Tope Melesi. Boya toloba aksanti, boya toloba Melesi, pona nyonso onzambe asala ki pona basali na ye na 2025, pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt Boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na nzambe nyonso, pe bana na nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Boye ibolamu. Ba reporter ya info lingala journal la peuple ba koma kipe na quartier Kikimi kuna na Kimbanseke kuna population azali komona pasi na likambo etali bongo mai mijo mabasi. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbanseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi la mai apon côté mso mai mabulu eza kitoko te de souci eza que gouverneur pas fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepela gouvernement na eto betele pe so maboko atika telemba kitoko na mokali. Na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse mvula oyo nde kokisi bongo 34 ans na service ya nation congolaise. Michael Bustoto. Mula ya sika ebandie, makambo ya sika pe ye. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse, toujours fidèle na habitude na ye. Tellement alela clientèle na ye,
na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso. Bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu, encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zokokisa 34 mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. tozongi na sola fait de société pour la retraite sabino ndenge na route ipene kuna na commune ya Ngaliema eza pe kobeba makasi surtout mbula ndenge ebeti boye po koma na arrêt Galaxy en tout cas eza pasi makasi. Nzela ya ipene ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi Galaxy bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa. Bota la population ndenge azali komitungesa même bakumbi mituka kote oyo ezala kase pasi na pasi soki mvula enoki boelikambo ya pasi pe mawa ezali même ba moto ezala kana difficulté bato bakoyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrikanta kanzela oyo bazali kosenga kaka na ba autorité basala makasi pona ko réhabiliter nzela oyo ya ipene surtout mingi pene ya Galaxy ezali kosala bango pasi population azali ko se déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso bazana pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi pona population avandi na coin oyo ipene na Galaxy ibula ipene talaka la presse ezobuka la pamba papa yako bongusela biso ba chauffeur nzela koleka pasi mais ezotonda la biso solution ba bongusela biso libulu oyo kosala bien na proposa ti aleka pe esalaka mwa elo mo boye bika ndenge esalaka mais ndenge eza pena boye do esala pena bien te salite trop oyo tokomprendre yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia bandeko bafandi na quartier Mahenge pesa kombi baza na problème makasi na likambo etali bongo mai bolanda reportage oyo tosaleli bino. En plein 21e siècle, ezana bakwa misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambula ebele na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mahenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotelisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mahenge eza malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vi baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe eza te. Ba pompe eza pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mela mai mabulu donc mai moko kaka ya bongo kaka to toka mai mabulu bana bazo mela kaka bongo emsubo chekis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose ko se biso pompe da quartier o sa ko dibi to se pela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement et ko taper de la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mahenge pe Sakombi. Tengina ba konza mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant po ekoma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité o ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité.
ndenge kaka na yebisaka bino Protiva peza potopota kitoko atoza mokolo koki komela yango sans problème. Protiva encore et toujours oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire ebe na osante kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protiva soka bamama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona babebe pro mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva. Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Bamama, félicitations à vos Bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, sante kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Tozana communiqué écologique mo awa bolanda lecture nango elongo na mijo mabasi. Famille Louvoilou baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya ndeko na bango papa et oncle Edo Louvoilou Mayasi oyo akufaki depuis le 22 janvier 2026 na mboka ya France. Programme matanga ezali boy. Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h, veillée mortuaire na avenue Kindondo numéro 49, quartier Malala, référence entrée Mopolo Université. Vendredi 6 février 2026, Nyangonga ya 15h, Bokunda Miekosale Makuna na mboka ya France. Tika a été communiqué Oyo et comme la Batunyo Sobayebaka et de Louvoilou Mayasi, info Lingala Mobiba. Et Kaboli Mawana, présentatrice Naye, Rit Voyou Oyo Abungisi Tata Mokoti Naye. En tout cas, Info Lingala Journal, la peuple, il y a jeudi 5 février 2026, il y a un commune à Souka, qui vraiment na esongo makasa ko présenter les bino ngo soki ko sepela ki nango pesa merci na mijo mabasi oyo akumbela ki édition na sima caméra pe montage to zaki na Igor Tingi journal la peuple za supervisé pas hérité ma pinem bande ko boti kala malam au revoir. Mule esika ebandie makambo esika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.